Lokole bandeko tango ya lokole radio lokole masolo ekoki papa mama mwana bendana fungola YouTube cha télévision fungola wifi esiko zali YouTube pona tolanda biso nyonso tu radio masolo na radio lokole TV mbote na babone nyonso ya radio lokole télévision mbote na babone nyonso ya Mamo International TV show mbote na babone nyonso ya Tolo la vie officielle ya Papi Gene. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Tokendaka na mondengo wana. Lelo lokole beti en cheval Canada, Johannesburg na Lubumbashi na Congo démocratique. Lisolo ya lelo esali pasi bandeko esali pasi mawa na kosenga na bino bozala attentif pour yoka lisolo ya lelo pour ba leçon à tirer ba conclusion donc eza ebele moko na moko a position a se retrouver ya kwele lesika nini lisolo ezali mulai mais to ko synthétiser ngo pour permettre bino pour comprendre lisolo malamu bola nanga na bokebi vraiment ndeko apesi biso lisolo comme on a John W. John W. azali professeur na université ya Johannesburg, UJ, University of Johannesburg, awa, et puis après ça cours ici sur na Canada. Actuellement, aza installé bon na Canada, Maître W. John, yé azana famille na Canada. Lisolo oyo e umel bande belé mais ko se concrétiser ka mikolo ya ngonde ko John abino tika na pesa lisolo na radio lokole bayoka et édifier bande ko mususu. Po awa to beta raba histoire vraie. Bona na malamu. Lisolo ezali boye. Maître John, yé aza professeur. Ba invité qui est en fait professeur na Université of Johannesburg, Université Awa Afrique du Sud. Ba invité qui est comme état professeur visiteur na Université ya Istia na Lubumbashi. Akende kopesa cours. Et ça là qui na 2017. Maître John Aken n'avait pas passé cours très bien en 2017 a sali 2 semaines chaque jour lundi à vendredi chaque jour a si peu cours naie alors a passé peu examen test né après cours après a zongi na en Afrique du Sud awa a zongi en Afrique du Sud quelques temps après a ju moi si na bana a qui rotika bango na Canada et pas va s'installer à tigma na Canada et puis a ko zonga sous pas professeur awa na Université of Johannesburg. En même temps, azaki na papier, ma copie ya en fait ba feuille y a interrogation ya étudiant. Afin naka ba mona téléphone eleli. Numéro wapi? Pardon, elelité. Afin naka ba comme lié na messenger na messenger. Bonjour prof. Ngai komo na ngai Yvonne. Nazali étudiant na yo, nazali malade, est-ce que moi ezali au prier pour nangai? Mba mo ya bengi. Tango maître John a bengi, soi-disant, Yvonne, tout formuler introduction du solo pour vous comprendre bien. Maître John a bengi Yvonne Kasongo, étudiante na ye, na université Istia, na Lubumbashi. Amenga na ko prier pour na na ebiote. Et puis au looking na Facebook oui au swing na bengo na messenger to solo là qu'est-ce qu'il y a on a un hôpital à tomba il faut changer nga makila na sepeleka yo o sambela pona ngai comment on a comment nga Yvonne Kasongo abisa va na rappeler yo premier ati na o sambela pona yo maître John a passé sur le solo professeur à université a kena ba document na ye na ba feuille interrogation après ça étudiant on a luka moni Yvonne Kasongo effectivement azali étudiante na ye ça va assemblée pour na ye singa assemblée pour na ye et sili 4 jours après a bengi sur na messenger en tout cas merci na prière au salaire pour na nga na mono ndire na yo ki moi bien siko problème ezate pas de souci. Mais Nazara à l'hôpital. 2 jours après, Amoni
phone eleli sikoyo isusu na messenger avant na nuana asenga ki maître John professeur na bango numéro na messenger apesi maître John apesi Yvonne Kasongo numéro na ye et 2 jours après ba bengi sikoyo na appel WhatsApp maître John to professeur John université au en Afrique du Sud à wana Canada ayambi nani ayambi une certaine Alice azali nani azali cousine ya Yvonne abino ngai na cousine na Yvonne Yvonne abisinga na benga yo po osambela po na ye susu po falongole makila nyonso na nzoto po makila ezo déranger faut falongole makila ba changer makila po sambela po na ye. Abi ok mais il faut na ngana so ba bien te mais na moi comme ça na liste d'étudiants nanga y a pas de problème na sambela po na ye mais atune qu'est-ce qu'il y a au juste Alesikoyo Alice cousine ya Yvonne abandi ko relater professeur John W histoire alobi boy d'abord Yvonne Kasongo azali mwana ya papa Kasongo ba permettre biso to tanga ba Kongo ya to tanga ba Kongo papa Kasongo azalaki cadre na Jekamine bino boye bigat ba mutoto ya Lubumbashi boyebi donc à l'époque so abi enfant Jekamine donc Jekamine a eu des fois te papa Kasongo mbonga ko sakanate ba enfant Jekamine ya Lubumbashi boyebi o boza na poto boza partout boyebi ba enfant donc so on dans na Jekamine à l'époque boyebi ma solo des ali siko qu'est-ce qui s'est passé papa Kasongo azalaki na mwasi na ya liboso comme na mama Bijou azalaki journaliste na RTNC Lubumbashi bandeko o basala Lubumbashi soko à l'époque bande leki journaliste moko ya mwasi akufa ki na RTNC mama Bijou yene mama ya Yvonne entre parenthèses mama ya Yvonne papa Kasongo pe entre parenthèses papa ya Yvonne boko yeba na suka point to chaba entre parenthèses wana mama Bijou akufa ki atikeka mwana moko Yvonne mama Bijou odaki mwasi ya papa Kasongo do ba para ya Yvonne tango mama Bijou akufa ki papa Kasongo ayako bala susu mama mususu ayako bala susu mama mususu aboti na yebana mususu aboti bana ba pesi makuma bana abotaki Clarisse azana 18 ans abotaki Bulka azana 16 ans abotaki Laetitia abotaki mususu abotaki na Mikael bango no sto pardon Yvonne a comment ko vanda ye na baleki na ye mama banga kufi papa bali mwasi mususu baboti baleki na ye ba ko fanda il se fait que mama bango susu ya mibale ayesu okufa papa Kasongo atikali ye moko na mwana na ye liboso Yvonne na baleki na ye mususu siko qu'est-ce qui s'est passé abeza boye absko yes iko nièce ya Yvonne ayebisi siko maître John professeur à université John W en tout cas faut aider bango parce la possibilité te en tout cas papa na bango penenga liawa azana hôpital donc Yvonne à l'hôpital papa paye azana hôpital donc il basa na possibilité peut-être en tout cas faut aider bango mais to mona papa na bango akokufa eza boy ça va na ressemble la pona bango il se fait que papa ya ba Yvonne akufi sikoyo papa ya ba Yvonne avant kufa wa surtout papa Yvonne akufi Yvonne siko abiki ala bengi siko professeur na ye maître W andi ko expliquer le solo abino avant papa kufa bande ko bola na bokebi to tanga ba kombo pour comprendre qu'est-ce qui va se passer ici to na bola na bokebi papa na siko Yvonne tanga biki abengi siko maître professeur na ye maître W o akuta na temba comme on na téléphone abino papa avant kufa ayebisa ki ngai no ngana wa kufa na ngai mutacheli nga poison ezakaka bandeko ya famille na ngai mais balupangu no stumi bale oyo to sana ngo to fandaka na golf météo bandeko Lubumbashi baby golf météo na veni Kamaniola. Voilà, parce que dans l'avenir Kamaniola. Donc, non, la maison présidentielle, on va attendre que Lubumbashi se retrouve beaucoup mieux. C'est bien.
Ce qui est commis, c'est bon. Côté on a boyé bien. Donc, histoire vraie, c'est mettre à histoire, oh, est pas professeur John W. On va expliquer brièvement. Alors, papa Lobaki, babuka lupango na garder yango na mutuka na mekana mituka na pesa mutu moko te ngaza on a encadré ba leki na ngai ti toko la biso tout ensemble. Tango kaka papa kufi mbala moko papa leki na bango babenga ngai na kombo ya papa G. Papa G, ayebeli mingi na kombo papa G, bande ko bana Lubumbashi, so bebi solo bozo se retrouver. Tout ça na Lubumbashi, ozaki na Lubumbashi okenda poto, okenda quelque part on a fait ici awa papa G, bozo yeba papa G wana. Donc leki ya papa Kasongo. Après lui papa Kasongo, papa G ayemba la moko a récupérer palais. A récupérer palais siko pembeni ya palais présidentiel dans no loin dans na golf. Ko va na golf ya deux fois et puis golf météo bande ko boyebi. Abandi ko fanda wana abengani sikoyo Yvonne na baleki na eno su ba Clarisse ba Volka ba Laetitia tout ba Mika abengani bango bakeli banda mais siko mais Laetitia Yvonne azalaki kaka na mikanda ya mutuka na mikanda lopango donc abengani bango nana bengani ba Yvonne ezali papa ya ba Alice papa G siko ba Alice siko ba ofana ndako wana ba Alice ba ofana ndako ba Yvonne na ba leki na ye famille na ngombe ba yo vanda siko wana siko ba Yvonne ba se retrouver na balabala atali betala ka bala bozaki na bonne vie mère siko na balabala ba osala ndenge nini ka batama wande bazaka Lubumbashi wana ba bino boke mona basango bake mona basango ba explique basango histoire na bango basango ayi bo premier ati to na orphelinat moko zaka na Lubumbashi kuna kaka na centre ville batini ba mpo kuna ba yabi bango très bien mais boyebika bana ya bonne vie mère ba vie wana pena ya orphelinat ba ndai pena ko se retrouver pena bien te ezaki pena bien pour na bango te moi souffrance ya lai kaka il s'est fait que Yvonne mwana ya papa Kasongo abengi sous professeur na bango abengi professeur John W o apesi di solo a expliquer sous tout libanda boye to ku na orphelinat boye mais na sengi basango ce qui va permettre biso to ba ça moi activité pour na to me revivre maître John W professeur ebise ça va tout na bango ça la ba investigation ça li pour moi ça moi activité moko wana tout na bango so ondima aka tuni basango pa ndima ça promet être ko ça la ba activité mo be promet être so mutu na ko ideo bande comme tout écoute la bonne na vie ba osunga batu bozande ko na etelo côté il faut soigner relation talande ko yo azoko aider bana o batika bitike amona bango te professeur de kaka ko yeba ko solola tika na fandi sa Blaise Luvamba no mwana mai na nga propre coiffeur officiel Blaise Luvamba no tala ko solola il faut na sololi mbala moko papa John W professeur atindele bango mbongo monter ya moi ebele ba pesi nga montant na kotanga montant wana te atindele bango mbongo yeboye Yvonne azwi mbongo wana Yvonne mwana papa Kasongo akufi o papa leki na bango papa Dia bengal bango na ndako na baleki na ye alakisi basango ba mutu ata mutu malam professeur da bino en tout cas mbongo ebele ba promettre ba ça ba appel pesi moi espace moko libanda na orphelinat wana abandi ko sa ba activité ya commerce balobi commerce tamboli na nenga ko sakana te entre temps tango ba bengal bango na ndako classe baby ya ke ne sous classe te do balek de classe baby mbongo eza sujouté abandi commerce wana ndenge siko il va na beteli John W a eu un espace il y a 3 semaines a comment il a bénéfice au moins il y a $3,500 le mois ndengo wana c'était vraiment très bien mbala moko Yvonne a se référé kaka na maloba o papa na bango lobaki papa Kasongo vous vous rappelez encore azwi baleki na ye akomi na mbongo suffisant ake komisa bango na école babenga ngo na internat na Likasi baleki na nyonso atini ngo na Likasi na internat bafana internat kuna futi mbongo ya nemo bimba yesu ko atire koto activité donc bano la kuna le lundi tu vendredi na week-end ba ye na orphelinat koto ba okuta na serre na bango bakoma ki en tout cas bien yoka lisolo et pesi pasi pe mawa
Chibwa les millionnaires. Ozo kali solo. Na bosanité. Salon Hilary. Hein? Hey Beauty Salon. Na Rosenthal Vito kende belé au Katasugi kuna. Et pas ya grand maître. Fondation Monzali. Boza premier ministre. Je valide. Maître Tizon Ayebi. Mbote sika bozali. Sikoyo, papa G, papa leki na bango. Papa G azali leki ya papa kasongo ya kufa. Ayoki sikoyo ko. Ke bana wana kuna ba Yvonne ba leki na ye ba pela ko sakate ifala ko mosala ba activité mbongo ko sakana te doki professeur moko atindaki bango mbongo à partir ya Afrique du Sud mbongo yebele ba commencer ba commerce ko sakana te doki bangindi et pesier moi jalousie. Papa G ozali papa leki na ya ba Yvonne a qu'est-ce que le chef du quartier pour papa G atika na lupango na ngeza na golf météo non. Non, il y a maison présidentielle. À quel cas chef du quartier? Chef du quartier, non, il y a tout ça la COP, il y a photo $200. Ça COP inéréditant. COP en ligne, bah être orphelinat. Bah comme les bandes va coûter Yvonne, à haute activité, avant que son bloc on a Kasumbalé à la frontière, à côté à Koto. À son bloc on a Kasumbalé à côté na Lubumbashi. Bah tel le MC tout ça a besoin tout le monde bah responsable ya orphelinat oyo. Oh. Beaucoup de gens félina na lisumu ni to le pona de kamuni to ça la besoin kuta na bango yo za mwana mketo so na bango. Yvonne a même siko papa lek na bango papa G na ba chef du quartier na cousine na bango Alice pa ki na papa na bango. Ba moni siko ba responsable ya orphelinat. Siko papa G abandi ko loba. Donc ndenge zawa biso te ko récupérer bana na biso oyo toyoki sango bazaki na basala orphelinat bana bazaki na mbongo ebele papa na bango na mbongo bakofa na orphelinat jamais toyeko récupérer bango tozongisa bango na ndako. Oh siko il faut na boko récupérer biso ndenge nini bino kuto aussi boboka biso déjà nzamba sugi biso on va tout évoluer to kendete mbala papa G abisi Yvonne yo kuto kolobelo ko to sana tala iloba moko koloba te ayebisi baba sango ba responsable ya kuva bi oyo pardon ya orphelinat bi asa kuna kama koloba te ou d'ailleurs ne moni Yvonne oyo vous rappelez la bagi point to benga mona Yvonne Kasongo mona papa Kasongo entre parenthèses ya mtu banu ko fungola alobi d'ailleurs Yvonne oyo asala ka mwana ya ndeko na ngate asala mwana biso te ye Yvonne oyo mama na bango alokota kaye na simandako do aza mwana bango te. Donc biso ndeto aliawa to ko récupérer kaka bana ya ndeko na biso bo se rappeler non bana ya ndeko na ya mama mibale pa kufaki do ba Clarisse ba Bulka ba Laetitia ba Michael. Oh et ça boy Yvonne a tomboka bi comment papa zaki na bo moina mama ba tika ko bisanga te ke non ngaza mwana bango te ba lokota yenga yo papa pour benga papa leki pour benga na biso oyo bisanga makam oh jamais abi vérité za ndengo wana bon ba sango ba cheka na se ba bo promesse ate soki bozwa bana mais tolingi nete tomona bana na balabala loko sa so pasi yango wana ba iproma to kozwa bana ka ndengo wana te toyoka ki professeur moko yoka siko lokuta papa G professeur wana za camarade ya muninga ya papa na bango atindaki mbongo pona bana ba évoluer apesa mbongo wana mbongo nyonso commerce oyo apesa oh siko Yvonne alobi ngana ko pesa bino mbongo ndenge za mbongo batindaki ngai pa professeur na ngabi jamais pesa mbongo wana basango ba ebisi nga no tana se pesa mbongo après ko futa minervala nemo bimba ya likasi mbongo tikala combien mbongo tikala bénéfice ko tikala ki $2,800 à peu près aji $2,800 apesi papa leki na bango papa G ajuna ba leki na ino so ba Clarisse ba Bulka ba Laetitia ba kena bango ba zongi bango na ndaku ya golf météo sur avenue Kamanyola non loin ya maison présidentielle. Sikoyo papa G abisi sikoyo Laetitia pesa na mikanda so na ndaku po ndaku oza muta famille te o garder mikanda ndaku te abina ko pesa mikanda te papa lobaki na pesa mikanda wana te na ozana ba leki na biso abina zo bisa oza muta famille to so yoka te ça va allez papa G aki ko funda na l'état na cote ba ke cote tribunal ba sambi boye c'est fait que non ba tuni sikoyo Yvonne après ça va preuve que yé asa mwana papa wana na mama wana preuve ezati il s'est fait que ba boto lisiko yo Laetitia mikanda ya dema pangu moko pangu moko ya oba ofa na météo mpuso zaki na Maniema na centre ville
sikoyo Laetitia sikoyo alungwe pardon Yvonne pe alungo siko wana akiofana pa amine camarade ya mobile mo quelque part bakumufana na bango kuna na mobile te me camarade po ki camarade moi samba le pesa la ka mobile pe na jui camarade ya moi si aovani sana moi ki shinga pemba na yemo ka kuna bakota ba Texaco kuna Lubumbashi bana Lubumbashi boyebi Texaco donc bokomi c'est bon mbote na Veron Chako mama Veron 0032 mbote na papa Iber 001 les États-Unis. Mbote papi gene mwana mai papa na ngai na Paris. Kenda rabongo. Na bosanité mwana mai propre Didier Djenga, Barabas, l'unique et le vrai ami. Na tika yenga na Jubeki yowana. Didier Djenga mbote siko sali. Mbote na loté à Onga depuis Durban. Mbote na Edgar Vumbi. Papa na Plamedi pardon depuis Mozambique. Siko autant ba kei na ndako basongi na ndako na papa leki na bango 2 semaines à pamba kaka mwana bango ya suka Michael abandi maladi mal 2 semaines à pamba abandi maladi Michael akufi. Michael akufi. Siko sango yeko to Michael akufi siko Yvonne aoki sango kelek na akufi alingaya matanga boy papa leki na bango abi yokutu komeko tsama kono awate posa mwana biso to koyate. Bakundi pe esili. Sikoyo Yvonne sikoyo abengi maître John professeur naye bakoma quoi deuxième papa na bango bandi ko sola naye a expliquer tout à l'heure boy c'était ça boy ba bino ba parents na ngai te ba lokota ngai pare sikoyo na yebti na osa ndenge nini bon maître John to John W professeur a pesi lisolo abi ça va ngana ko aider yo quand même au retrouver ba parents na muninga no fana enda ko moko wana ngana to travailler ensemble pour to luka ba parents na yo mais sikoyo solution za to luka ba parents na yo ya habiter solution za te wana so Yvonne na si maître John nga solution za te solution za na kufa na ngado na comme le personne kufa po eloko comme nga na vie na comment te fana kufa maître John na biko kufa eza solution te to luka ba parents na yo mais na minute oyo il faut ozonga la classe ndengo tirali sans maman sans papa yo moko sans déco il faut ozonga la classe ay mais classe on a otanga ndengani na kati ku classe année terminale na za mbonga minerval te professeur wana John W premier ate a futeli minerval ya nemo bimba abi kende classe a futeli kaka abi azaki sincère abi na futeli kaka minerval ya nemo bimba mais ndenge na yabi kana fa na amina ye ya rolia bande komona rolia menga na pesa ka mbonga minerval il s'est fait siko OK Yvonne Kasongo entre parenthèses moi na papa Kasongo a c'est ici classe stage silipé histoire bana moulaï toto kata malembe il s'est fait que Yvonne a ici classe et a juste à que ça stage na yé professionnel na Robank à Lubumbashi pardon na Robank ya Likasi abi Likasi a que ça stage na Robank ya Likasi na Kolosi pardon donc Yvonne a que ça stage na Robank ya Kolosi stage sili ba retenir hier a joué musala na Robank ya Kolosi quand a joué musala joué manda quoi 2 chambres salon ça va a comme moi poser bon ça bon salaire esprit na esimbika te abi non ba leki na ngesika ba za kuna ba souffrir entre temps koto to bosa nte tangu na esaki bino tangu papa G azwaki buka lupangu 2 semaines kaka ale ta a tout lupangu ba no fana na Kamanyola na golf météo a tout a teki oya maniema so a teki mapangu noza teki na voiture cadavre boye mapangu kota golf pour les arabes $50,000 à peu près à l'époque ba $50,000 na lobby siko qu'est-ce qu'ils ont fait papa dit a eu $500 à pêcher na bana nyos tout ya bana ya na yi donc Clarisse et Bulga Laetitia Michael ça kufagi déjà siko qu'est-ce qu'il a fait après c'est $500 les enfants se sont dit ça va bon ndenge ma pesa $500 boy ça ils sont 5 et ça un peu 2000 et quelques to luka mo sika na Lubumbashi to tonga to ofana po tambo tambula boy mo été makanisa bango zaki makanisa papa leki bango te papa G tant papa ja pesa bango $500 oh c'est tikali wana ye abandi ko obligé bango chaque jour ba pesa mbonga bloka olia kaka na mbongo na bango wana babandi ko olia mbongo ta esili tangu mbongo esili papa G abenga nsusu ba kolonda kubana
ya na yewana ba Clarisse ba Bulga ba letsa bengani bango ba leki ya Yvonne tant azuma position kuna na savana zonga Lubumbashi na ko ba leki na ngas pour défendre ba bengi ya na to sufi ya zongi ya jiba leki na yenyo surtout ba Laetitia ba Clarisse akena bango na Kolwezi ba mo vanda bien ba mo vanda kitoko alors qui ba leki na très bien malobaka ya papa na bango entre parenthèses siko ça fait que bon, on dit pour se mettre John a introduit maître John et pas ba déconner ba Laetitia ba Clarisse ba comment on est papa na bango artificiel ba si non papa Koufi aussi papa John na Canada na en cheval na Canada na Afrique du Sud en tout cas au sungabi son dans ma pambola yo do ba loge belé il se fait que sikoyo leki ya Yvonne donc moi na liboso ya mama ya mibale ya kufaki abeli mo ke Clarisse abeli allez à quel hôpital? À côté hôpital na Kolwezi. Si papa G a yoki que Clarisse a maladie, qu'est-ce que papa G a fait? Papa G a quel hôpital? À quel hôpital wana a quel la Clarisse. Entre-temps si yo koto yo Yvonne après Moussala a bengi papa John W papa na na Canada en cheval en Afrique du Sud. A bengi kutu Clarisse a maladie à côté hôpital ça fait 2 jours na hôpital la yesiko. Mais Clarisse a besoin à Solana yo. Soit comme wana na robenga na pied téléphone comme ça à Solana yo. Professeur W alors il y a pas de problème. Yvonne Kasongo a comme en hôpital Boye à côté dans chambre ici que bataki leki na Clarisse à côté Clarisse azate mbetu vide. Oh. À la réception tout le monde mais leki na ngasa ki awa qu'est-ce qui ne va pas tout l'infirmière. Ben infirmière non fi o azalaki awa Clarisse akufa ki depuis lobby. Akufa ki depuis lobby mais comment leki na nga kufi bobenga ngai te mna botsa hôpital ndenge nini oh non papa moko yaki awa comment na papa G mta joué ki corps ya Clarisse akenango na Lubumbashi oh papa G wa wane ko fa na Kasenga na village na Kasenga bane ka Lubumbashi papa tota Lubumbashi boyebi Kasenga mutayaki na ville ezaki ya na ye papa Kasongo mais comment ko jouer corps ya ndeko na ndengo wana sans porter bisangai bon pombe zate siko Clarisse yebi keleki na ya kufi alandi siko leki na yeti alandi siko na Lubumbashi longwe Kolwezi ki na Lubumbashi pa lukesika matanga yali basa matanga leki na ye ake siko ko luka na famille na ngo sika papa G azalaki do papa ya ba Alice cousine na ye oh kuna ba bina bisto yebi matanga te matanga zate Clarisse kufi te yebi makambo ante mais oh mais balobi papa G ya ko na hôpital akena ye kuna akena corps na ye na Lubumbashi qu'est-ce qui s'est passé et puis s'il passe sikoyo vous vous rappelez que ce que on fait la quartier golf météo ba la quartier ba yeba ki bango ke no ba batambongo ba tema papa wana yi mutu mura bien amane ko sunga ba tu papa ka sungo do ba yeba ki et ça lui passe ndenge mwana bango suka ode ko fa Mikael ba ta quartier ba tomoki comment est-ce que atabino moko papa G makamba o sala ata mwana mukia auto ko fa Mikael kala mingité et les gars inanete Clarisse soit kufa ça c'est pas possible ça va ndengo ante to lugeska ko Clarisse yani bébé quand on a la quartier solidarité bah on dit luki oh chose grave bah que comment la Clarisse va boire qui est bah lobby na quartier Bel Air bah maman tout à Lubumbashi bébé quartier Bel Air Crispin ka funda je confirme bah lui va boire qui est na quartier Bel Air na sima SNCC na rayon ma kila la liwana oh bah autant mais Clarisse yote bah ju Clarisse ya na juillet bah ju taxi bah que na été na hôpital ya Saint-Louis azala ki à moitié morte pardon bah réanimé bah soigner Clarisse a comme moi bien 4 jours après ma conscience et zongi ayibo pe sangana solana papa John bah bengi papa John sikoyo Yvonne a bengi papa John azala professeur wana a comment le roi papa na bango ya mibale quoi sikoyo Clarisse oyo bah ko zona hôpital ba ko expliquer alobi ngana fana na hôpital na moni kaka papa G aye papa lek no nga bino ndenge zalewa awa na Kolwezi hôpital na malamu ezate ngana ko joyo to kende na Lubumbashi ba traiter no hôpital bien za Lubumbashi so tsere awa okufa tanga zunga ba comme na Lubumbashi ba ndiko kende alobi tanga côté Lubumbashi ba komi côté ya gouvernorat ba tota Lubumbashi bozo koma
comme côté ya gouvernorat en face ya église catholique amoni ka ba telemi siko amoni siko cousine na bango Alice mwana ya papa G ayena na garçon mo ipara sa copain na ye ba koti na mutuka ta ba koti na mutuka siko Alice cousine na ye ate abande lamba ate lamba na misu pa mona sika ba okendete siko ando gang oh mais Alice o sala bon point ni e se fana nie ba te lamba na misu ba ando kende ba ese ba kenda ki ba ebité aye ba se retrouver ba kiti sika mo na kati mo boye ayoki siko mungongo ya papa G papa na bango papa leki na bango papa G wana abandi ko violer wana maître John Mtawabeta lisoro nani Clarisse Yemokabi papa John W ngana yeba yana mbali tazaki vierge na âge na zaki na ngwa apepa na 18 ans quelque zaki vierge mais papa leki na bango papa G a violé ya zaki ba va midi ba violer so a violer so a 6 tours moko ale mobali to pe camarade ya Alice boyfriend na ye to copain na ye pa violer do basali ba tour bango mbale ndengo wana ti ba 18h tanga lembia kwa soko bougete abi na ebite ba tsenga na munoko soki pétrole soki pe essence soki ne ba ebite ba tsenga wana munoko ba beti nga makolo presque ya kobukana ale na perdre contrôle na ebite esika bagana ko bwa ngai wana yango so bokomi et c'est maintenant retrouver na sima SNCC kuna voilà bande ko bokomi donc yango il s'est fait que Clarisse va qu'on retrouver hier à moitié morte kuna na SNCC na sima NCC kuna kota Bel Air siko wana Clarisse nem tazo betela professeur John W na téléphone en même temps Yvonne Kasongo yana bango azalaki wana zoyoka tanga yoki ndengo wana ke papa leki na bango papa G nda asali ndengo wana violé leki na ye papa leki na bango oh papa mutabengaki ye aya na Kisasa mbala moko Yvonne a tiki na leki na hôpital a zui taxi tie pa ya papa leki na bango a menacé à colère ba ko yoza papa mabe vraiment mwana o azali kwa mwana yo moko ozo violer leki na ngai yango lokoba des autres na famille pona nini ba beti ma kofi a menacé après wana ye pa ke fungula siko caisse dossier na parquet abino papa o a violer leki na ngai expliquer la parquet ndé bongo ça va ba policier ba kangi papa G pardon ba ke na prison procès bandi lisolo o eza mulayi ba ndeko mebola ndaka malembe toke moko na suka esika suka na makambunde ezali toke na ndengo wana il faut te expliquer malembe po ba ndeko ba comprenaka po e comme le muninga lelo lobi pe kokomela yo o ezaka exclusivité ka na radio Lokole TV o to beta radio Lokole masolo mbote na balandi nosti ya Mama International TV mbote sike bolali mbote pe na Tolo la vie officielle. Bon s'abonner massivement à la radio Lokole TV pour vous avoir ma solo. Ils ont édifié ma vie nabino. Ils ont aidé mass média pour la correction vie. Lobby tout ça la batou. Mais ça il est lobby tout ça la ngosouté. Procès bandi jour à Liboso. Batouni papa G et pas magistrat. Yo sali makamba boye pona nini pourquoi o violer mwana o ya ndeko na yo o ndeko na o asunga yo ba relater histoire de te relater wana papa G alobi na sana 3 makamba koloba 3 kaka ya liboso bomoni mwana o Yvonne bo se rappeler tant na lobaki Yvonne Kasongo entre parenthèses ne bandeli kuna mwana ya papa Kasongo o ya kufa wa ya mutambongo o moi c'est un journaliste na RTNC abi mwana Yvonne bomoni oyo aza mwana na ngai mwana yo na ndenge nini Yvonne alauki nga oza mwana ote oza mutu mabe boye j'ai expliqué abi nga nazalaki na kasenga na mboka ya na ngai papa Kasongo nde yaki na ngai tongo yaki na ngai ndako na yene ovanda na monaka jeune fille ya 15 ans 16 ans azalaki leki ya mwasi na ngai leki ya mama bijou na koma yako bimana ye na chaki ye zemi tanga koma na zemi mwana 15 ans na yesinga na zemi nga na esaki ya longola aboyi ko longola boyi tanga boyi ko longola zemi koli il s'est fait que sikoyo tanga boti et pesi somo wana
jusqu'au mois na wana alingaki abwaki na simandaku tant que bwaka ya na ye mama bijou amonaki azui mwana wana ayebisileki na ye osali makambo soni ndenge osali makambo soni boye kofa suna ngai te abengani na ndako me a récupérer ka mwana lokola pe mama bijou mwasi ya liboso ya papa Kasongo bandai kobota te azui mwana akomisie mwana na ye akomisie mwana na ye après vérification batuni siko donc yono bota ibo safa mama biologique ya Yvonne aza wapi alors mama biologique ya Yvonne na miti oyo asa na Malawi sika wapi meja wana azali meja wana na Malawi abala na yepe kuna déjà mais so asa na besoin tukuta nanga ayaka pe na Lubumbashi awa na chaka ye na hotel to sololi to sali mo to sala et puis azongi po abala na area kuna eza boye Bajil basali mandat d'arrêt international batine la gouvernement ya Malawit bakekuna ba suspend le dossier pendant 2 semaines bazela mama biologique ya bake bakangi mama biologique kuna na Malawi baye na etina Lubumbashi procès zongeli donc balobi na kati ya salle ya court ya parquet tangu ka mama na kota oui a procès les ala kati saka libre tout le monde akokota une procès batalika mama na kota wana batali na Yvonne na akomi balé Yvonne yemo atali mama wana nga ya mitala ya bime ezanga iti bakokana textuellement na Yvonne do terrassé et puis donc moi to retourne sur la guité et comprenez exactement réellement que maman wana nde mama ya Yvonne donc papa wana alobaki ya solo papa G aza papa ya Yvonne papa G alobi c'est deuxième vérité alobi moi si ya liboso mama bijou azaki journaliste ya RTNC wana alaki kitoko makasi oyebi ngam na bomaka ila tilaka ye poison moi si ali balé pe donc na bomaki ye pa bengana ki moi si na ngai na bomaki moi si ali balé pe ko zo abotaki ba Clarisse o viola ki wanti na ba bilu ka bona stona ye ka rappel tela ki poison donc papa G spécialiste na poison ko sakanati talandenge azobe sa famille batu ozalaki na mboka na kasenda ya na yo azui moi vie a bengi yo na ville obandi ko tsa ba poison bandi ko boma et ça li passe vraiment histoire vrai bandeko na kati ya Lubumbashi batoto ya Katanga talandenge ba eto luka na famille ozolinga oyede bat na famille mais tala ba conséquences demo ko zala mama na yo demo ko zala papa na yo demo ko zala leki na yo ko zala ya na yo tout la attention papa soki na famille ozui ko kantate que soko ozui na famille me sepela même ba propre leki ko zala contre yo soko ozui. Troisième vérité papa Dialobi bon passer la côte na tribunal ngai muta bomaki papa Kasongo ya na ngai pona lingaki na tika na ba bien na nyonso tout na zo bango nyonso ba nyonso ba bien na nyonso tout epesi pasi ya kosakana te yango pa récupéraki batuni sikoyo bon obomaki papa Kasongo ndenge nini alobi tango na bomaki mwasa liboso mama bijou na yaka bomami balé siko Yvonne ngana yebi ke wana mwana nga batika yeloko na mokonzi ya papa ya ndako mobimba tika yeloko mokonzi mtato konza nga siko na ye na kuti ya na nga zolia na mesa basani ya laki wana soki sani moko papa ya nga anaye kolingo kone asani wana mingi sani ya bien ya mindele ya luxe nenga benyango mais yaya tindi siko Yvonne ake osolanga sani mususu na vitrine kuna webeka banda kwa tindi za ba vitrine kena cuisine zo sani moko Yvonne pa ke azo bunda na pa sani kuna kokate aletangu yaya papa Kasonga telemi pa ke ko ile Yvonne azo sani kuna ye ko to papa G atie poison na biloko nyonso banda ko lia wana tanga atie poison na tangu siko papa Kasonga zo na mwana Yvonne batele ça na mesa ba c'est parfois ya ko se servir habiter ya na kolia sous na toni na ngale ja ute kolia ko a boy kolia yangwa siko de bandito betaki isole bandaki il faut na zaki hôpital ba zo msema kila papa na bango papa Kasonga na hôpital poison e utaki esika wana bandeko tala likambo bomon siko pourquoi to bandeko benga Yvonne Kasongo entre parenthèses moi na papa Kasongo yango wana epesi pasi bandeko
et puis si trouble batu ni papa ji siko yo viola ki mwana ya batu pona mwana ndeko na po wana mwana wana na viola ki na kanai pona pesa e punition parce que bana wana ngana linga ete batanga classe baso nga classe me yara bango so disa Yvonne waza mwana ngai asa ndeko na bango te aki ozongisa bango classe bakonga batu minene pona nini po bana nga baza batu minene te yango na pesa ki correction na violer ndengo wana po na baby saye na bomai asolo ba l'aise sans pudeur et puis si pas si bandeko l'histoire za moulai mais to kati to synthétisant pour comprendre comment est-ce que kosala malamu ermo na vie et bimara malheur. Papa Dji a été condamné dans Lubumbashi à peine perpétuée de prison à vie. Bakangi est prison à vie, viol, meurtre, corruption, mouyibi tout à la prison à vie na mitu na Lubumbashi. Sikoyo Papa Dji a violé na mobile to chéri ya mwana yewana. Yeba pesi so comment on a été yeba kanga kiye. À la prison. Alice pa e complice cousine na bango. Wasaki Clarisse Band na misu yeba kanga kiye. Mais balobi yeba ba ko tika après 6 mois abimaki na prison. Sikoyo li solo mettre sur la bête biso lobi après procès wana Yvonne Azonga, elle a été abattue dessus, Azonga na musana na ye, na Kolosi, a kata relation, soit disant bande connaît entre parenthèses, à mon asu bangote. Et bana siko batikala ki wana ba Clarisse, ba Bulka, ba Laetitia po, déjà Mikala Koufaki, bazongi na balabala, est-ce qu'on vanda, ils étaient bazo souffrir. Et pesi pasi. Papa John To, maître John W, professeur a pesi le solo pour a perdre a bungisi contact ya bana wana a mpona wango susute. Abi ayoka ki na masolo, on dirait ndeko ya mama bijou ndeko na mwa en Afrique du Sud a wana Pretoria. Il fallait qu'il récupère soi-disant ba Clarisse na ndeko na yo wana. Mais ayebi suite. Alors bi oya koyoka li solo oyo. Soka yebi famille wa nsika bazali abenga biso apesa contact ya bana po bana wana ba souffrir alingi a aider bango mais a perdre ba contact na bango nyostu dia bande ko solo kaka na ya mo Clarisse pe na mitu ayebi tese ba lek de bazaleni ba bulunga na osakana te pesi pasi bandeko li solo za ki mulai mais to synthétiser ngo to suki wana talandenge Papa Dji leki ya papa a détruit famille ya yaya na ye kaka boyi ateki bandaku ateki mituka azuba mbongo aleba na mbongo a violer bana epesi buzobe epesi mabe bana ba motelengana boyika bande ko Lubumbashi boyebi qui est celui que epesi pasi enfant j'ai boyeba enfant chez Camille de bazalaki mais les enfants chez Camille va se retrouver na rue Kabo epesi pasi bandeko oye sika bana bazali abenga biso tout en contact na maître John professeur pour aider bana wana lisolo esuki awa merci na balalino sur radio télévision lokole merci na bandeko sur balandi ya radio lokole masolo to kutani sur lobby pour na numéro mususu awa to beta kaka ba histoire vrai ndeko sana histoire vrai ko pesa biso benga biso na numéro na biso o eza affiché wana to benga biso na plus 27 67 64 320 885 pardon. Na bandeli plus 27 67 64 320 85. Okozwa ngai moko votre humble serviteur Fiston Pelende Tata ya Sedek journaliste animateur présentateur ya Tongo ya fait de Siri Mobimba commandant Anderson de Jobour Oyebi Tison Luchombo Oyebi Boza Fondation Mondiale Oyebi na bossa ne binoté. Boyebi binotou, les millionnaires. Chiboaboa. Lokole. Tikato silisa lokole na kotika libanga epa ya Didier Djenga. Moi na mai nanga Barabas, le seul et l'unique qui me reste na Jobour. Na bossa n'était blesse Louvambanu. Coiffeur officiel. Bisenos tout hôtel Masiko bonatu une famille fashion yangonde mankambo chap et chara